Flora na okate na sala makasi na rota. Oh Flora ye. Nandima kiteko ya kotovanda. Merci mingi chief ya. Chief Pulo na sepeli ndege oyambi ngai ndako kitoko makasi. Na obenga ye aoyamba ngate. Na kota tote. Ah nzambe na opesa merci Flora oromela nini. Ah te Pulo na omela te avant na mela il faut ndako e koma propre kombo ezali wapi. Yoko changer te ndako mwana musala yaka ko bongisa eza propre makasi. Tenga na lingaka propre te makasi ko mitungisa te pona nga na mesana na mwasi ya misala kende na yoko vanda. Flora oza sûr. Olingo sala musala eza importante. Naza mwasi makasi na lingaka bopeto. Il faut ndako enga malamu lokola lola. Flora oza wapi ko ebisa ngate okeye pa Paolo ndeko lobaki. Marie Jeanne a ebisaki yo na ana bolingo Paolo makasi. Paolo azana bolingo na yo tozo force pona nini. Ako lingaka bolingo e ya kamalembe ye moko. Ako mona ndege na osala misala. Bolingo ya mosala. Mama Flora azako sukola libanda. Flora ozo sala kaka musala. Mama. Ekoki aka couper ma personne ozonika na ba porte. Mama pardon doze mukiye. Ozotalela nga nini etalio. Musala ngo na osala ngo pona yo. Kopesa nga kanda te. Bilamba na wasali te za wapi na sokola. Yango yo na moni. Te tika machine ezali mwana musala ko sala. Mais otenga na za mwasi makasi il faut na salela maboko machine te. Flora pardon merci na nyonso. O sala mais eza importante tika. Na moni de Chief Paolo na ke na kwa lisusu lobi ko lambela yo. Lobi lisusu te lobi te na kozala te na ana ba réunion tokolia kuna. O sali déjà mingi ko kipema. Na koya ko banga na yo te tika kaka porte ya ko fongwa mabai. Oyo mwasi mbamba makasi boendege nini? Ko yate pardon. Master Flora ke ime azatinga mama okwe. Otuna chite. Siko yo kosala ndege nini awa pede jatinga miyo. Kwamba na yebi te. Mais oyebi na zolinga yete. Profite na yo. Allo chérie, akei déjà mon yango vraiment bolingwa soloko. Chou bébé bolingo nanga sali bizatu. Il faut na monaye aza intéressant. Yo moko ko mona ndege au mati na batolo. Butu malamu bébé Paolo. Lala malamu chou bébé motema nanga. Zala mayele kuna na université na ozela obizu. Flora oko memisa ngambu na kisasa o tozana ndeko te. Na oko kate nzoto pasi pardon. Masenga pasi makasi. Kamara nanga pardon tika ko kende e papa Paolo na obonela yo alingi yo te. Mama na kufie ba voisin boya. Nazo ebisa yo makambo solo. Mais est-ce que oyebi ke chubebe asaka misalati? Ko yebisa ngati okomi kolinga Flora. Nga na yo toyebi eza bolingwa solo te. Ko bayenga te Paolo za mukolo makasi yelanga. Mwasi awa na ana posa ya bakoko. Mama olingi kotika sujet. Ote na yo kime. Yaka na bango mibale moko na mona bango. Flora akoya kosala nini kuna azata mwasi na ngate. OK, na yo kikasi. Flora yaka kolia santé na yo eza bien te. Na biki déjà na okende ko lambela Paolo na kolia kuna pe na kozonga lelo te. Olobi nini ozokende lisusu kuna. Oui, oyoki na okende kuna déjà na yoki bien otika la malamu nga na kei. Est-ce que Flora za normal? Nazo yoki la kamar na nga mawa ko kozwa déception à vie. Nzambe sunga ye. Bokangela nga makemba oyo tiela nga pe tomati wana. Mbisi ya mai na ozwa wapi? Kende na liboso kuna mama. Ma Flora biloko ebele boye boza na feti. Te eza feti te na okeno lambela mutu moko très spécial. Il faut sentir. Bonjour Flora. Oh, oyo nini mama. OK nango wapi? Na uti ko salela yo wenze na mona kineto olia bien te. Flora ozo sala mingi oza mwana musala tetika. Te na osala kaka devoir na ngeza musala na nga mwasi ko mitungisa te kende na yo ko vanda. Mwasi il faut ko lamba. Paolo ko senti penza ke naza mwasi ya libala. Na kotika pete na kosala kaka.